pasteur moko azolele na micro na biso ke moninga na ye pasteur alisi ekendeki papa awa mpe na kini esalami yo mpe outi obeta biso système akokende okota partout esalami ke moninga na ye pasteur moko aprofetiza na ye nzambe asalelaka ye pusa nzo ande aza na kilo aganya ye chef coutumier akenda kosima bakisi azoliesa baninga na ye réaction na ye kozali est ce que ekosalama? Bon, il y a un problème très sérieux. Éco-Salema, bien sûr. Donc ça existe. Mais dans mon salle, le rôle de Ernest Mongo Naza, qui va suivre par mon tour, va laisser un Kindoki. Allez, Babandi Kominitanga. Non, 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 non. Puissance en Guyana Nzam, et Nanga. Et collaborer avec Kindeki Wanate. Ce qui Kindeki Wane Koti, il fait une éco-agilité. Et cela y est comme une Nzam Wana pour intervenir. Parce que Ngana va Ngouya pour les Rakindoki Naï. Vous comprenez? Ça n'a Ngouya pour les Rakindoki Naï. Donc après, vous voyez la Kindoki Naï. Au moins que Toyo Kananan, tout sur le sali accord. Ninga na côté na quatre na système wana surtout yokani na yete tozana bon côté ndenge bible lobi lumière na ténèbres et ko cohabiter ensemble té et simbate et ça la possibilité papa ok pasteur oye ok azuki ndego amba laisser que parce que ye abengama te azana ngoya nzambe te kati na malgré que azana église ou comment? Il y a un problème très sérieux. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleur site, La Voix Céleste Yola, Yalola, entrée de l'étude. Iska Bonzambe et Kitarana Loye, Namayote, Namisala Bonzambe, Nabonzambe, Lola, Ezo Futa, Simana, Toyaro, Vakindama, Boye. Donc, voyez, Wapi, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, Naba, Ono, Soubastina, Moussalo. Merci, Nafilo, Mokoya, Motema Vivens, le homo depuis Londres, na pasteur Fezamis, à la bouche autorisée de l'éternel en Amazonique, na papa na biso Emmanuel motema maman Gisèle Mokelo na Boston pe na frère Papi Congé na cause de la sortie de l'album qui sera sauvé dans la motion de fond maman mami Munga Nzamba lola na papa Blaise Munga na succès Bonzambe na Bonzambe lola ezo futa simana to yaro bakenzama botoko adjeneme dodo la mission de l'autre yambina to solana na djeneme en tout cas boyebi très bien ne pas présenter Combo Naye, Ozomo Naye déjà, le pasteur Ernest Mongo. Shalom papa. Oui, shalom, shalom. Bonne santé papa. Oui, très bien, ça va se Kala okenda bando musu oh yabimi lisusa kenda wapi boy. Bando bazo tuna ngayo nazo zana ba réponse au pesa bon. Non, tout ça kaka, ba programme kaka, mustala nzamba pesa biso ya ko ba ko bonda pona milimo na bato. Na vu temps ebele repose la pendate ba pozo ko ba retraite ya kota bimo ya kota bimi. Les salaires qui n'ont pas coffré pendant un mois, 2 mois. 2 mois, ok. L'homme de Dieu, si j'ai le d'autres que l'on a vu, les réactions par rapport, il y a un élément où il faut sélectionner. Excusez la fois passée, on a un pasteur Moko, Azol et le micro na biso, que nous n'avons pas fait à l'essai qui ne peut pas. awa pe na kini salami yo pe uto beta biso le système akokende okota partout esalami ke moninga na ye pasteur moko aprofetiza na ye nzambe asalelaka ye pusa nzo ande aza na kilo aganya ye chef coutumier akenda kosima bakisi azoliesa baninga na ye réaction na ye kozali est ce que ekosalama? Bon, il y a un problème très sérieux. Éco-Salema, bien sûr, mais na pasteur aotambola na Nzambe elongo ekozala difficile pour musala wana ekokisama to pe monisama parce que tant to musama na mulimo santo na Nzambe azoka contrôle na bomo na biso. La Bible déclare tout est sanctifié par la prière et par la parole. Connaissez même la Kimikolo, ça existe. Bon, na niveau vous allez papa pasteur travaille à l'église à l'église qui est dans l'église pasteur bana kindoki ozo mona ndenge papa mais à l'église até ya abikisa ba laisser kindoki ouais non ko laisser kindoki c'est normal de laisser kindoki mais il faut agir ndenge nini vous allez neutraliser
par rapport à force ya nzambe kati na pasteur to bako laisser kindoki mais ce que pasteur on a eu a réagi par rapport à ces mensonges à coup qui il faut pasteur on a assez des fois de par rapport à puissance peut pas dire cascade na ye la Bible déclare celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde vous comprenez donc muto tambo na nzambe longo ata bobo ateli malade ce qui a ndati yango a kupate malade wana ko foyer muto otambo na nzambe longo soko bwakeli malade ndenge tala kendo babwaki banda nzela et kanyati yango en tout cas c'est difficile pour affecter parce que bible ba eska boko tia matambi na bino esika wana ekopesa na bino ndeko alvi ngana yebi papa moko alesa mwasi na ekindeki na kimokolo ah bon bazalaki na catholique mwasi nazali mama légionnaire alors ekiri au moins légionnaire esalaki mingi bakina misala mabe voilà papa na misala mabe a collaborer na baninga ya mama ya baninga ya mwasi na ye pour yepe après ce mwasi ne kimboki ba kota mikiri et le rôle mwasi linga ki loko wana te azomona papa ko bimela ye et mwasi ko banga ko loba parce que ça ba menace makasi et na ko banga ko loba wana et comme si ko la kizengi ko la perte de mémoire et moi beta les choses ça moi le besate alors tant que l'autre monde de la peau là sur vous prier moto nzambe manifester ezika na mona maman zo manifester on dirait et loko zo simba mais on comprend que non il y a une force puissance que na maman et tant que il y a comme ko tout na maman na ko c'est la vérité que non mobile na yokani na banina nga ndo ba laisser ngai kindoki après ça ngai suka na tina café tant na ko mela na biko mona baninga na bazo bukanga na boya bakomi ko menacer nga yango ndo moni ekomi ko sala la vertige et comme ça maman na maladie ti akufa et yami balé bayela ngai mwana moko ya 10 ans alesi maman o muka indoki et nous on y salimaki tant maman na ndoki ayo ko mona na butu se retrouver na zamba batimbeli ba nzete ba ko beta ye amoni mwana na ye ayo ko gangela bato wana pourquoi vous savez maman boy aliko tika ye mala suka ne bisimwa sa maman botanga ye aliko wana abenga ni bangu akipo mwana ye asinga maman awa ngam na vama konsi ninga na biki su nazo zongi sa ye soko me ko beta ka lisolo ndeko kufa songo maman sukuti boy tongo pen ala moto azo banga ko loba réaction ye atala mwana na tongo pe atali mwana mwana tali atongoli mwana kei maman comprendre que ils ont d'autres côté ils ont réalité maman comme ko banga de telembi ado banga société changement makasi deuxième fois ayo ko ta noto bakanye sur la zamba mwaki na libudu bazumbeli ba tobola ye mwana ko intervenir mwana gangeli ba potani abengani bato wana nde mwana ebisi mama ya mbalo na moni esi ba société pour ça na kimia ndima okota na ngambo na biso ndima okota na ngambo na biso na ngambo na biso ndenge en tout cas il faut comme na biso il faut na ndoki to ba ko bima to sala makambo soko ndimite ndenge za bo olambuka société kuna ba ko lelo ebembe yo aba nyoko la yo mama bangi ona ndimi kasi ndimi ya savoir ba mama surtout na pongi malade vi mama azokoloba te azolia te azokonda etaba ninga bana ntiko sala kokufa ndeba yego benanga ipa noko mwana ke soda eta to keito kuti mama eta mama yeko révéler ba délivrance salami yeko zomona wana na vanda bile pa na pendant quelques jours pour na la kana bien donc ça existe mais dans mon salle ensemble le voilà nga Ernest Mungu na za a to bazwinga pa mutu mo ba laisser nga kindoki ale baba ndiko bimisanga non puissance nguya na nzambe et na mikati na nga et collaborer na kindoki wana te soki ndeki wana koti ba effet ngo et pour agilité et cela yé ko bimisanga nzambe wana ko intervenir parce que ngana za nguya ko le kindoki na ye vous comprenez ça na nguya ko le kindoki na ye donc après ko zwanga na kindoki na ye te au moins que to yokana nana tout sur le sali accord ninga na côté de quatre système wana surtout yokani na yete to zana bo moko te ndenge bible lobi lumière na ténèbres et ko cohabiter ensemble te et simbaté et ça la possibilité ko papa ok pasteur oye ok azuki ndo amba laisser que parce que ye abengama te azana ngoya nzambe te kati na malgré que azana église ou comment
Bon, il y a un problème très sérieux. N'a pas qu'on a quatre na jugement. Nzambe na jugera basale na ye. Mais na côté en général que kobengama elobite ke kozana bomoko na Nzambe. Ezana ba mususu abengama na Nzambe mais abebisa alliance na ye. Ezana ba mususu pe abengama na Nzambe mais atambo na sele ba principe ya Nzambe te. Abengama na Nzambe mais asalaka contre volonté ya Nzambe. Alors alliance wana eza na kasite. Donc pour cet exemple, on a yamba prophète moko awa. Na moni na ba prophétie à l'hôpital. Mais abimisi batu ba mbongo. Motema na ngesukaki. Mais tant que tu bonde na madame nanga, ce n'est pourquoi talisa biso en réalité. Oyo. Nzamba zoloba. Azamu sali nanga. Mais abakisi likolo na o ngai na pesa ki ye. Yango pende libota na ngai bazali kokufa. Vous comprenez? Donc on peut être concerté de Dieu, appeler de Dieu, mais au bakisi biloko mosusu pour la conjoncture, au bakisi force il y a domination. Tant que pays puissance à domination, au dominer bateau, on est obligé de ndima oyo lobby. Ne mon bateau belé bateau passer offrande, na conviction mais na domination. Ne mon mokile comme vraiment keba mingi. Ko bakisa ndenge ni papa yo lebi ko yoki nzama ayebi soki non aza serviteur mais abakisi to abakisi lo mo majumo likolo ki bonzama aza mo oui ça existe les autres travailler puis ensemble oui oh papa mais on a expliqué biso parce que bible zo ba que il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres papa to zo ba que ko bakisa bon il faut te comprendre dans le contexte. Jésus-Christ a dit na loni na butu bleu nga na kei na sima na ngai monguna aloni livré na ntongo bato bamoni ke livré na bino ezokoma esika moko mais tolongola bite bolongola te botika yango ekola soki epusani ekomonana facilement il y aura moyen kokabola livré na bleu. Vous comprenez? Donc il y a des serviteurs de Dieu azoteya na ye boyebi te qu'il y a des pasteurs magiciens est-ce que il y a des pasteurs sorciers bateyaka ndenge nini. Donc il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Aux autres, il y a un bonzambe. Bon, qui c'est qui se met la domination. Pour dominer, aux autres, pour au Sénat, ça va biloko, ça c'est la conviction de l'innocent côté, mais c'est la domination spirituelle de 4 nayo. Tout à la bakachi ya nangai. Et dit on a des bunda, amune kachi na kisi, a fait des incantations, a tient le boko boy, a sonné kisi à pasteur voilà. C'est des choses qui existent. Quand on profite de non, il faut quand on fait ça $2000. Quand il faut ça $2000. Nous nous et nous avons domination. Tant ça lobby boy, au Canada la force de domination, aux obligés hommes ça 2000 personnes. Ce sont des choses qui se font maintenant. Non, il y a des pasteurs au pays Bastima Bilo, il y a la domination. Là, ils ont révélé ce prophète a eu une puissance de la domination. Sur la péché prophétie. Oyoki ondimi on est sur le bâtiment la prophétie on a sale. Ils ont le prophète après sur prophétie tant ondimi a proposé offrande entre $300 et $500 on peut saler déjà dominé 300 et style Kangami. Vous comprenez? Donc ma camouze belé s'infiltrer, mais nous ne sommes pas là pour juger. Nous demandons que la volonté de Dieu soit faite. Peut-être plus tard, il y a comment vous gérez Bassali. Parce que l'homme qui est dans le on a vraiment confusé et coach moi ma casse. Et puis on va dire que on souffre qui n'est pas pasteur, qui n'est pas église, papa. Parce que tu voyez ma place est bien négligée. Difficulté et ça ma casse. Pour oyer ma place est bien. La première chose, il faut à la parole aux auteurs à la place où on a, na misala où ça les connaître ma parole où on a. Il faut d'abord vérifier parole na misala où salem. Si on vérifie parole na misala où salem, on vérifie le comportement ya pasteur par rapport à parole aux auteurs. Parce que Moussala Nzambe, il faut attendre mon abonnement qu'on a l'innovation de l'autre côté. Donc pour dire que Moussala Nzambe, il faut y aller à la littérature. C'est vraiment important. Et tout ça, on rappelle la confiance plus il y a bango confiance il y a bango moko et que le Saint-Esprit après ça une conviction. Il y a la qui ça va de c'est quand on va se confier. Parce que le lot est mené à plonger dans le vent. Et pour la prophétie tombe
pour la délivrance sans que nous consulter Nzambe, sans que nous ayons une conviction personnelle. Donc à quel point la conviction mais à quel point la makambo amoni, à quel point la makambo yoki. C'est là où se trouve un danger. Donc pour y avoir de solo contrôler parole à zotéa. Même ça là où il par rapport à parole on a peut vivre par rapport à parole à zotéa. Pour comprendre que on a Nzambe parce que nengaza nenge pe lilobe zotéa mezali. Puis n'est pas mis salaire à l'oba ezali automatiquement on comprend. Parce que pour la bandeko, maman, papa, ceux qui, camarades, ok, parce que retrouver peut-être que na makula basala nzango ba magicien, ba mabé, ça on a pas cause année. Est-ce que c'est une procédure moi il y a délivrance pour ba changer ka ba vie? Bon, et c'est d'abord parce que chaque nganga a sa alliance nous va faire le monde na bango et nous tous oya azokota na quatre alliance wana et là on a remarqué ce côté la prophétie moya malamité et ka sakoli pour na yo assez de délivrance et de PC bozui pour PC mbo un mois deux mois trois mois on remarqué bokauki. Ah bon? On remarqué bokauki parce que ce que pas mo la mosali na mosala automatiquement il faut mon abou fungwa mina kat na vina yo parce que nzambe abisenga banque na yo ezala musala na nga pour dire que muto asinvestissaka na musala na nzambe aza muto abombisaka nzambe akozanga te na vina ye puis nzambe ko défendre na makambo ebele. Vous comprenez? Donc bateau va se retrouver na ba pasteur ba magicien ba pasteur sorcier milimo na bango. Ils ont déjà la scène à contrôle. Il y a ici comme pasteur à ça l'alliance. Parce que la Bible est ici, dans Hébreu chapitre 13, verset 17. Bissonné, tous ont veillé le coup dans l'âme d'ensemble. Tous ont veillé pour toi dans ça contrôle ensemble. Le temps où nous avons veillé, automatiquement nous avons veillé dans la puissance de Nzambe. Nzambe aliko nanga, aliko na mundim. Mais tant que vous avez un pasteur, il y a un prophète, ou un alliance na kokomoko, un alliance na ngangamoko, un alliance na magicien, un alliance na Belzéboul. Pour dire que yo on a vous avez automatiquement une alliance na batouana. Et à tous ont reçu le lot plus tard au kitakaka. Parce que diable a fait ça pour lobby à joie. A beaucoup la soso pour la fierté à sosoté, mais a beaucoup la soso pour ayam nene lobby à liaye bien. C'est comme ça que diable travaille. Maintenant, papa toujours dans le cas de la Bible dans ma commune, Bible est que voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru à mon nom. Pour imposer ma main na malade, pour bika ba malade, ba prodige ça en papa. Que bah si lorsque tous les gens ont passé en Nzambe. Toké kuna pour un miracle, toké kuna pour une délivrance lobiko. Et par rapport makambo ces heures ko bimasiba comme na bango. Ozo monter que tous me comprendre on dirait makambo ki bonzama ou bien parce que Bible dit que ba signe zo accompagner ba o ba ndimela Jésus. Mais Jésus est un homme. Jésus est un Nzambe, alobi na Jean 10 30 et les pères nous sommes un. Dans le bango toujours, nous avons basé les paroles dans Jean 1:1. Les miracles, c'est qui auront cru à Jésus, à la parole. Il faut miracle, nous avons quatre na bateau, mais nous avons alors bateau, miracle, on a besoin de nous le baptême. Besoin de nous le baptême, besoin de nous le pasteur. Donc, à ce miracle, où tu la parole, mais où tu n'es pas pasteur, il y a pasteur, il y a Kindoki, il y a pasteur, il y a Bonganga, et puis c'est pas de délivrance. Mais il faut pas nous la parole. Quand le pasteur prêche, cette parole doit susciter la foi. Et c'est la foi qui produit les miracles. Il y a une différence, bien aimé. Au cours de la délivrance, par rapport à les pasteurs, l'alliance au pasteur à Sala, aux autres délivrance, na liloba oyo ndimeli. Ce n'est pas que nous tenions sur ça le miracle, mais à ça Nzambe, tout a été par Nzambe. Miracle est vérifiable, ce qui est utile dans la carte de la parole. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Il faut d'abord croire à la parole. C'est la parole qui suscite la foi. Et c'est la foi qui produit les miracles. Donc là où il n'y a pas la parole, on ne peut pas voir la foi. Comme déclare Paul dans Romains 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu. Donc c'est ça. Papa, je veux qu'on ait besoin d'un miracle pour couvrir derrière les miracles, papa. Nazolinga na faire comprendre na bandeko que tant que vous courir derrière le miracle, vous avez le miracle, on est obligé de la parole. Donc pour courir derrière le miracle,
courir derrière la parole. C'est la comme Jésus, l'homme de Dieu. Mais comme Jésus, mais misala Israël est c'est très important. Comportement ya pasteur na vie ya pasteur, il faut égalité pour le bande comme sous. Comportement na pasteur na vie ya pasteur, il faut la caractéristique et l'utilisation de la parole. Vous comprenez? Pour le bac que un diacre, un ancien, il faut azala mutumo pour aller boyer, libotane boyer, azala mutumo na masangate, azala bobo tout ça, il faut le loco de la vérifier. Yo ke pas pasteur okuti ke pasteur wana vane mutamilangwa pasteur wana vane mutana basi ni bale misa tumine pasteur wana vie na azaboye le vie na et se correspondre na parole de côté até ce que miracle on est mutua Béti le sola masanga l'homme de Dieu. Est-ce que masanga au temps de jeunesse l'Apocalypse et dans la verset moi pexé masanga exact. Vous savez la Bible toi na langage mibale. Parole écrite, babengango exégèse. Révélation ya parole écrite, babengango herméneutique. Sur bato bazo suka na exégèse ba comme na hermétique. Donc on donne la logos rema. Logos c'est la parole écrite, rema c'est la révélation ya parole écrite. On va prendre exemple moko. Nazali na camp militaire, le petit commandant moko, aza major. Abengenga, yaka vanda wana na vandi na kataka militaire nous nous comptons bien na balo mangala assoné qu'est-ce qui ne va pas abeni moi madame na ye maman yaka bo pesa ye ko yimo mamela on va bien excuser papa mais na kama sangate na ngana kanga na po oyo yebisa na obela kama sangate kuna nini bido bozo détruire bato ngana tanga bible liboso na yo na yeba nzambe liboso na yo aleboyela nga bible aye pe na bible ati alebo fungolo 1 Timothée chapitre 5 verset 23 tanga na tangi na o etali kutungisa ma estomac na yo kumelaka ma ya pamba te selo omela na mo masanga moke to zo tanga kati nanga j'essaye d'onction qui monte et c'est cette onction que le Saint-Esprit m'a révélé que eloko tangi eza lettre oyo Paul a commis Timothée à cause il y a des ordres et côté dans la église. Alors à connaître un langage codé. Na place il y a des ordres côté dans l'église, apôtre Paul a utilisé trouble l'estomac. Na place il y a maille à commis qui vous allez caca dans légèreté il y a combien de maille. Et na place il y a masanga, il faut tenir rigueur à tirer masanga. Donc en quelque sorte alors bien que Timothée, dans mon trouble le côté de l'église, pour ça la légèreté, il faut tenir rigueur. Nous pouvons seulement il faut prendre ça y est. Nous seulement là il faut tomber là y est. Cette discipline est hors de la carte de l'église. Mais la carte na lettre à coder en haut. Na otali ko tumisa ma estomac, comme la kaka, ma ya pas mbaté, mais là na moi ma sangamuke. Parce que ba soular ba vu verset wana et comme verset na bango de base. Vous comprenez? Et ce que Jésus c'est le pharisien. Alors le temple au bozomona bokoki kobuka yango ngai na rebâtir yango dans 3 jours. Vous allez dire exégèse. Mais herméneutiquement par là, ce n'était pas le temple que les pharisiens voyaient. C'est-à-dire qu'ils nous ont tourné. Alors batu basuki na logos bazo kota na kat na rematé. C'est là où se trouve le problème. Même ceux qui toquent dans Luc chapitre 1, to Luc verset nini parce que l'expression c'est clair. Dans Luc chapitre 1 Ange Gabriel a dit Zacharie, moi je suis Elisabeth, à propos de mon mobile. Moi, à côté de ça, déjà, Nangouye a mon livre sans Katinaye, Namonokonaye, Masanga et Kotate. Pourquoi? Celui qui accepte Jésus comme son sauveur, c'est la personne qui marche avec le Saint-Esprit. Il faut Masanga et quitter via Moutouana. C'est vraiment important. Pourquoi que pasteur au bamila na bango ba donc simoana ba col papa réaction de bati ko romela yo no ye bible ko le kabango comment to dans la révélation l'obos ko le kabango. La Bible déclare nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Moi partie qui est on a na joie ni na zo pesa. Ce qui a bango le ki yanga.
bango bazwa ebele kolekanga na oyo bango bazwa eza esika oyo bamela masanga tout ça na ojete ndenge nini nga na suki kaka na onzamba te kati na nga on donne ce qu'on a donc mateyo ya nga oka saint esprit pesi na nde na te oyo nazwi te na oteya ndeni donc mona juge bango eza te mpo na yo papa na koyoko masanga eza lisumu koloba lisumu mpo na nga masanga epekisami parce que toyandaki bandeko mosusu yakoluka nga nateyaki mateya oyo po paster toyoki nango te tosimbami mais expliquer biso comment Jésus Christ aye kobongola mai masanga apesi bato yebisa biso clair nabi oui bafrançais balobi l'article dépend de celui qui l'emploie. Jésus Christ azalaki étonné komona foi détermination engagement ya Marie. Jésus asala miracle te nano asali miracle te na vie na ye na ministère na ye mais akamwe bainvité na fête et na fête wana mama na ye pa azalaki invité et esengo ya fête eleki masanga esili fête ekoti mobulu maya ye pa yesu mwana nga ndenge tozawa en tout cas masanga esili il faut sala quelque chose je comme oh mais maman nini nango ngai na yo moment na ngo koki te pour dire que na bengami nasala mosala oyo te ce n'est pas le temps ce n'est pas le moment yoka démonstration ya foi mara yebisi baserviteur bokende bosala oyo koloba na bino donc atie Jésus devait être accompli mais Jésus a raisonné a dit ah nakosala ndenge nini bon nalingi sikoyo olie azwa babido ya masanga esilaki azwi bavase oyo destiné na purification donc ça prouve ke ayaki na posa ya kopurifie masanga oyo bamelaki ntango azwi bavase oyo destiné na purification alaki boremplir mai baremplir mai ntango abongeli ebongwami vile apesi bato bameli me nakomela na bato baye kojuge yango ke oyo tomelaki liboso ekokanaki te na oyo otomeli eleki otomelaki liboso parce que na kati na masanga wana Jésus Christ atiaki semence ya sanctification pour esanctifie alcool peza na kati alcool wana yaki selon ndenge bato bamoni bameli mais pas Jésus c'était pas l'alcool napesa exemple nga nalala na 2h du matin mwana nga azalaki déranger makasi na kosokoso do azokoso azokata te nayebisi madame na nga est ce que lwa kolieza wa te abino pondu eza na nzungu pesa nga pondu na loto témoignage vrai vivant na prier pour na pondu nayebisi nzambe na bongoli pondu oyo ekende koarrete kosokoso kati na mwana napesi mwana pondu na munoko na ye na gu na ye ayebike na olia pondu nazoyoka pondu me ngana nayebike olia pondu te amelikisa kosokoso vous comprenez donc eloko esalaki bango bamoni pour alcool le mutu apesaki bango ayebiki apesi bango alcool te apesi bango kisi ya purification donc c'était ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu, pasteur Ernest Bando Bazola na biso to koma na suka ya émission na biso donc la vérité to yokotela na église ezani le papa. Oui, jour pour jour, nous avons cette dizaine de consécration pour dire que ça l'a consacré en juin 2009 et tout continue en juin 2019. Donc ça fait 10 ans. Et dans 10 ans, on a parcouru un moment très difficile. Dans 10 ans, on a été à Lupangu, on a été dans 10 ans, on a été à l'école Moko, on a vacances. Nous sommes en attendant pour nous bisika. Toujours bisika te rentrée scolaire yé. La bimisi biso. Na 4 na 10 ans, dans la même esika ko yamba bato pour na soana bato. Na 4 na 10 ans, biloko na biso église et l'autre la bamula et pour la bamai, biloko ba sainté nous se beba. Et na 4 na 10 ans, il y a des gens qui commencent à me dire que non, ah petit au monde il y a biloko ba simba taneza ba sambusier. Donc na leki na parcours vraiment très difficile. Mais na 4 na molenge Nzambe ayebaki toujours kozala na biso na kopeki retraite na 4 na Zamba Nzambe alobi na ngai alobi diable asali ki akanga tous les 4 coins na kitambo pour soucier na ye okite kitambo ozo déranger kitambo mais boluka sous place te bobondela ngai eza na place moko bakomoka bino bango moko boti église na place wana nasali si réunion na uti retraite na bato na okamba ebele bakomaki na mwa kobanga kati na bango komona beki na église abeyi de Dieu
tokomosambela biso mbula bopanzani moyi mbi makasi moyi bato baezate po tosamba libanda na balabala na terrain oyo tomonaki kolomo babengi biso awa eska toza lelo ezalino bilanga matembele machine wafuna coin ta babengi biso awa tomekobongisa mwa cadre yango tosigne tolobaka ta mwa ndambo oyo etobandi koluwe ndambo tomoniki nzambe azongisi nyonso tobongisaki bob instrument na biso naka mikemike tozongisa na nyonso normal lelo 10 ans ekoki toza vraiment stable en tout oyo esengeli ke église ezala nango yango monike tomonaki topesa nzambe wana merci nde tozocélébre journée wana ya 10 ans de tina oyo toza na église malgré bambongo eza te malgré badifficulté mais tozokroire ke nzambe akopouvoir mpo topesa adoration ya bien topesa louange ya bien mokolo yango 10 ans bozopréparant ndenge nini papa il faut fêter ça na to koremercie ka nzambe oyo awuti na mosika akomisi lelo place ozali papa bon tolingaki toremercie nzambe mais ekozala mpe leso mpona bandeko mosusu yango fo tobenga bandeko baya elongo toremercie na bango nzambe alors respect mpe ya bandeko wana tokobenga baresponsable te kovanda kaka boye esengeli kosalela bango moloko moko ya esengo de pour dire ke eza na cadre moko ya fete efete na biso na titre kopesa nzambe merci esengeli bato balia esengeli bato basepela po te nzambe azwa lokomo la bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est par là que nous avons répondre des bénédictions. Et nous avons gardé dans 10 ans, pourquoi dans 10 ans, nous avons gardé fidélité en Zambé, amour en Zambé. Nous avons aussi Kanawuti. D'abord, même si vous avez la photo de la consécration en 2009, l'élo 2010, au monde, nous avons comme on est dans Zambé. Donc nous avons gardé fidélité en Zambé, amour en Zambé. Nous avons sacola que Dieu est fidèle, nous avons sacola que Dieu est amour. À se répandre dans la grâce, puis à tirer là-bas, il y a un petit mouton à cette. Nous devons profiter et ça va nous sur la mission. Peu importe la situation, il faut qu'on ait difficulté, complication. Démarche à l'émotion, c'est de l'eau sale. Qu'on calculer, qu'on contrôler les relations dans nos enfants. Si il y a un problème, réparer. Si on reste dans ma enfant, tant moi dans enfant. Si on dit que vous avez l'âme dans enfant, peu importe nous ce qu'on commet là, soyez-en sûr qu'il y a un jour l'Éternel réglera ta tête. Il y a un moment pour la zone où on a 1 Corinthiens, chapitre 15, 58. Soyez fermes et inébranlables. Travaillez de mieux en mieux, afin que votre travail ne soit pas en vain. Donc, nous devons maintenir, nous devons garder la 10 ans. Peut-être que la faible commencement dans la commune à Souka, la première qui va être dans le ministère, pour que nous avons revoir la relation avec nos enfants. Ce qui reproche ça, bazonga simate ponga pe komela kinga nazokamba prière bato bayete ngai moko nakobunda na bamunda na kosala sana bomutaka te bato bazoseka bato bazofinga bato bazocritiquer moto encourageaka nga c'était la défunte maman Germaine Lebamou alobelaka liloba wana soki ya solo nzambe atindi yo continuer zoza sire te ke nzambe atindi yo kata nokitonomeko na pamba parce que aujourd'hui il y a des pasteurs pour les cas de Moubaka malgré Bandoubaïna mingi, on appelle ça l'explication qu'il y a 3 sortes de serviteurs. Et ça, dans Moussali, ou amitié Moussali Yemo. Aouti dans le Boubachi, Aouti dans Kananga, Aouti dans Wapi, Yébité, tellement d'un frère, aïe dans ma Bible. Aïe dans Kishasa, la Bible n'est pas votable. Batma, vous m'avez appelé ce combo, il y a pasteur. À l'oulipe combo, l'autre a béni, batuma, intercession, église, boutin. Il y a aussi des pasteurs où ils battent les côtiers. Parce qu'à tant que théologie, la PC est paroisse, la PC est responsabilité. Mais il y a des pasteurs où nous avons yemoko à même la carte de Moussala wana natingi na mokili oyo. Nous avons Jérémie. Nous avons le avant mon compte na librement na yo na yebaki yo. Na carte na yo na consacré qui prophète des nations. Donc nous avons basali où nous avons tingi dans mission. Après c'est bango don, après c'est bango message. Basali, il y a aussi des basali où ba mitié bango moko basali na basali au batuné batie bango.
Vous comprenez? De leur faire un conseil, si réellement Nzamba Bengayo, peu importe la situation, comme les difficultés, complications, soyez-en sûrs que Nzamba abandonne la réalité. Il y a un jour, à relever tête là et nous sommes sur son accès. Ils ont la date, c'est pourquoi 10 ans? Oui, 10 ans, c'est le 16 juin. Parce qu'il y en a qui consacré le 14 juin. Le col est tombé vendredi, nous tiens jusqu'au 16 juin l'après-midi. Ok, dans le bateau, on a dit que papa tout s'attendre pour s'attendre, peut-être dans le témoignage, parce qu'il y a des gens qui ont témoigné. Je crois que c'est un mois extrême, on dirait un documentaire dans M. Goya, tu n'as pas ça, ou l'excellent Bandeko. Les gens Bandeko, il y a kotambola bisika on a bandaki église kolokota batémoignage depuis bisika wana ti la ndenge toza lelo de loko bandeko bakosatendre ezalaka adoration tokopesa nzambe exhortation nini oyo papa nanga akopesa mpe na batémoignage nini oyo bato bakoyanango mokolo wana parce qu'il y aura les témoignages de fidèles, il y a aussi les témoignages de pasteurs, mais c'est quand même sur le cas. Il y a aussi des forces pour que les Nzambe honneur nous connaissons. Bon, la conscience n'a pas reconnaître que tout bébana, tout problème, nous avons bien sûr, mais nous avons reconnaître que dans ce cas-là, jamais que ça a un problème. Attends mon pote, le message nous le corps d'exhalation au bagage à poto, à zone de partout, tout le monde peut y faire concernant le monde. Oui, bande connaissance, besoin de poto partout dans le monde. Na koye bisana kaka. Nanzambe esengeli ko persévérer. Kozala Nanzambe elobite ki kolonga na souffrance, kolonga na malade, kolonga na difficulté. Okoza pe Nanzambe ba difficulté koya, malade koya, ba complication koya, mais persévérance na yo, attachement na Nanzambe, ekosala ke un jour Nzamba azwa contrôle pe azongiselo na place esengeli pe atombola yo. Ndenge toluti na bisika na bisika na bisika. Boloko toujours célébrer, tobengisi ba pasteur nyonso ya kitambo ba doyen ba ozala, tobengisi ba autorité municipale. Bourgmestre na biso ba chef du quartier de la rue, la police honneur, tolingi na ba tout ils mangent kitambo mobimba. Topesa Nzambe merci par rapport ya parcours avec na biso. Et to senga bandeko bonne foi o balingi ba soutenir biso pour la manifestation wana. Na mokeba koza nango ba kotindela biso kana kombo na biso wana Ernest Mungu Bokunda. Ernest Mungu Bokunda. Quoi que yango cardé na kolobela bandeko na biso ya koko. Contribution. Oui, contribution. Quand na kombo na comment Ernest Mungu Bokunda. Numéro de contact papa. Donc vous en avez plus 243 89 75 15 851 plus 243 89 75 15 851 yango pembe ezali na WhatsApp 24 sur 24 heures plus kaka en ligne pour kosolaka na bandeko poto kobondela mpona bango par rapport à baprogramme na bango kosola kobone mpona bango bandeko mosusu babengaka te bazwaka bino na bapasi papa omo babengi ode te bana kosola ozoya matelefone te bakomi yo message ozorépondre te. Bon, on a eu habité, tout ça quand même battu, mais perfection dans la tête. Mais c'est difficile de me dire on est dans la retraite, dans la service, on est dans la réunion, on est dans la tête. Il faut que dans la mission, dans la basse de l'Angleterre, tout le monde est belé, parce qu'il y a tout un bande de Allemagne, bande de Angleterre, bande de Belgique. Il y a des retraites, pour dire que tu as le contact quand même là donc à partir de 22h nous avons en ligne photo 10 0 et 1 2 et 3 heures benga batu na horaire na pesa bango tu poses bien jour impair obenga avant midi to obenga après 20h en tout cas au avant midi ou après 20h jour impair au puis jour pair obenga avant midi to après 15h au donc nous avons vraiment ouvert il faut que nous au moins qu'il y ait un problème. Merci beaucoup papa pour cette émission na biso na séjour na biso lelo par rapport à notre retour beta de solo masanga papa conseil ko pesa na baningo no ba passer ba o ba melanga
masanga au moins que prophète moko pe ki na yebi ezala que non avant matacher boya ya kosakula il faut dans la picha masanga voire même ba misusu ba koya liboso cher ba boule ki za molimo mosanzo nde masanga nde mutu pe sa ba likolo ya picha conseil ko pe na ba serviteur oyo ba na biwana de conseil na kopesa ezaka que masanga pe zone na influence na vie ya moto surtout basali na nzambe eza porte moko d'entrée oyo diable akokota na facilité pour agir kati na mosala na ye yo omona courage omoni force okati molimo santo nzoka ne diable aprofitaka nzali na masanga nde apesi yo makasi wana ntango ozomela masanga yebaki ozopesa accès na diable akota mpe autilize masanga c'est contre la moto de Dieu ezali koattriste Saint-Esprit ndenge nzambe asala biso na nguya ya molimo na ye e aboyaki nguya ya molimo wana e se repose likolo na masanga donc verset biblique moko te oyo ezali mpe na bible nzambe alobiki bomela masanga soki na proverbe omonaki nzambe azoloba masanga bopesango mpona bainsense masanga bopesango mpona babongole bopesango mpona bagouverneur te oke mosala nzambe adia gouverneur azogouverner église bandimi tout ça akomela masanga te c'est la bible donc c'est ça oyo nakoloba bozwa contrôle bozwa conscience masanga ezali nzela odiable azokota akopesa force courage énergie mais na nsima wana eza na opération oyo akosala ekodétruire yo lobi jikota yango nakoloba. Merci beaucoup l'homme de Dieu na ndenge oyambi biso merci na bano nyonso to balangaki biso bonzambe na bonzambe lolo ezofutasina mpe oyebaki nzambe abotokwa numéro ya pasteur Ernest Yawana c'est beaucoup en contact na ye ekozala bien merci na milongo nyonso konse à la prochaine live.